biso lobi oza na lopango te 46 ans oza na lopango te du lopango te faute na biso libota na nkolo ba oyo tokonsome banzembo na yo faute na yo mauvaise gestion longola soni nanga kausa bapota na ngai longola likambo na ngai salela ngai bolu na yo natali pembeni na ngai bato mabe bakofuluka ngai nazali ya yo likambo na ngai eumeli ezani no juste. Bon, il faut dire vrai, même si on a mis bande quoi, ils sont pas en foot là. Si je comprends bana ministère nga mutu mota pesa nga lupango, mutu mota pesa nga te mbongo na somba lupango. Je ne vois pas comment ni mbongo na tina bana poto. Ni so saka ngolo nzambe. So pesa simba un jour bana nga mutema sima mutema pesa lupango gloire à Dieu. Nzambe na vérité au salon. Et là on teza kana za lupango te. Si on ngana sani ba pesa nga mbongo te. En tout cas na toni nkolo pour na geste papa ko ya saki ponanga. Par rapport à soutien à Majab. Il a tout fait. Il a tout fait. Nous sommes là, c'est Papa Roy. Nazaki na Luanda benga puis papa de comme tango ngape na tsaro boko nanga nakatami benga toujours koluto parce que banzemu na yo accompagner nga na foi chrétienne. Toko kubosa na ote. Et je crois que nazo sanga pe entre temps ko sala ngo apo na ngai te sala pe pour bande ko musu to bana bango tango kala. Ce peut-être un gars aboyé, mais sous base tant vous une démonate, tant vous une démonate, ça peut pas na manza ma pambola. Donc je suis là, mon colombe tapé ça le pango nous ont été coupé ces merci na miso bateau, attends le mana bomba. Mon colombe tapé on pesa na voiture, ni le pango, ni voiture, ni mituka. Na tambo na ona zana ngo. Kuluzo. Nabi qui m'a te belé ba Hollanda partir. 46 ans de carrière au Pamboli biso. Aussi on est monde entier. Ça c'est dans le cadre évangile. Ba manifestation ndenge na ndenge. Papa Royibondo pe azo soutenir bravo. Merci ma chère. Merci lingaka pour malamu eza malamu. Atie instrument, yepé ba podium, ba banderole, ba bâche, publicité. On a besoin de gens qui sont reconnaissants comme ça. Et puis ba pesa un peu trophée. Un peu trophée. Yamajabo. Alors, je crois que Alvin Nanga, mon abisso ndeta biso moi été. Et pourtant biso et loko eza malamu. Ce qu'ils ont fait là, acte basanza mamona bango papa mbola bango. Gloire à Dieu. 46 nabi que loko la papa ro ibonda majaba. Alinga akutu boete mais pas limisanga j'étais obligé. Bien fait. Na somona un jour nenga yoki boy, na mona ressemble peu le père na ma campagne. Gloire à Dieu. Ndeto lo babo papa ro ibondo nabi que so alandi. Surtout que ça Alvin Nanga, c'est un bon papa. Vraiment certain de Dieu. Alors toke siko nabi que donc papa molié Majabo na misala malamu bazo sala na papa de Ningo malgré que le papa de Ningo a témoigné misala malamu na bango tondimi yango parce que mais nabi que basombe lo pango mais yibisa biso nabi que yebisa biso non 46 ans quand même. Attends moi le pango moko soki na Bepumba na Mbandaka na Ilebo na Isiro papa Denis wana kokosela nza makambo te parfois gestion ezali ki bien te pa na yo apesa le pango apesa ndako nante mais Majabo osala soki mutapesi nga na okoni ofutela boyete na koni ofutela boyete Majabo osala onenga ko papa botika bande baba prophète botika bande na te ba osala ya botika le d'accord contre te on y a malam il faut ko to soutenir c'est pas bien que papa obenga biso botika ça boye ko ya tuna ba caméra to le ka ouais donc poto filmer le pango ya pas botika ça boye quoi oh Majabo mais botika ça mais papa Denis banderole affiche tout mais non c'est non c'est merveilleux non mais il faut au moins ma ben abiso ya ezana milieu chrétien au moins na bazana batu na bango boisin eloro akinganda na pesi mais biso na côté église yango bato bazo sala bolamu monani bo biso to betela bango maboko to encourager bango biso roy
papa Madiabou azosa misala malamu makasi koleka ndenge papa oti témoigner question ce que ezongelanga tout moment na mutu nanga et là que et là structure moko chrétien ba chrétien ne baza kuna et pourquoi baninga ko sangisa ba chrétien te na kati net que ba journaliste chrétien ba communicateur chrétien tozo monka que ba oya mokini nde bazo salisa et pourquoi pas que net que ba ofenina partage ton pesa net que na fait ya mbula boy et ça il y a un chrétien chroniqueur chrétien papa Max Menga ba journaliste chrétien bazo lela que ba ki pa ba onte mais bazo sangisa ba oyo to benga net que ba oya mokili quoi. Comment vous trouvez ça papa et là il y a ba chrétien bazo salisa ba chrétien promotion ba chrétien mais il travaille avec ba communicateur ba païen ya moki et non ba chrétien. Pourquoi ba éviter abiso na bino? Bon, tant que ba réponse mo bala moko obi posa nzambe zali que tous parviennent. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Body, numéro 15, dans la commune de Limété. Vous nous trouverez juste après l'usine Mortadella. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 082 80 48 ou plus 243 81 92 63 744. La salle polyvalente Maman Albertine, venez passer vos week-ends en toute quiétude. Venez donc célébrer autrement vos manifestations. Bon, shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. Bonzambe, na bonzambe, lola, ezo futa, simana onto ya koloba kenzamba boeto poye. Lisusu wapi na mansa zo sa biso elongo na pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na filo moko ya motema Bivens le homo depuis Londres, puis na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Na bosanité maman Mami Mbunga na Suisse nzamba lola mona amona ma petite sœur Sarah Yoka. Ninga ya magi biso kitoko makasi na Canada na Ottawa. Motema papa Cédric Loleno mon beau-frère nzamba lola mona ope amona mama Cécile Chika motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya koloba kenzamba boto kwaye lisusu wapi awa watoza wapi tozali epai ya Denis Ngonde l'évangéliste icône ya musique chrétienne qui n'est pas présenté, que vous connaissez très bien tozana yawa et le ngona papa Max Mbenga kodo to grand frère oya la kisbiso musaloyo le lo tozana na plateau mon shalom papa. Merci beaucoup Ndekonanga Alvin Bela humilité na onde obomakanga journaliste amnene mboko mais azana komikiti samoko tikate nzamba mona yo ndengo tukulobeze sengo boybiet le mingo le leki dimanche 8 patriarche ngala benga kabongo kulutu bokulaka nengi biso wa mongo turubaka avec ko célébrer 46 ans de carrière 46 ans oyo apamboli biso ngane no bakarenga kokumisa mutu na cercueil te ndenge na mboka na biso azalaki mais de son vivant bolobela ke malamu te elo na sepeleke pa kulutu Denis Ngonde asali bani balimisa c'est une expression na Kinshasa asumba na nganda ya sala sumba na nganda te asali nzambe na ye na boy longo bani ayebili kamba cachete nde to mona leo na Kinshasa ba caché ya moderne mais et banzembo na yesoko yoki yango ezopambola. Je l'ai reçu dernièrement à Univers Télévision. Batwa ko benga bakolela. Patriarche avant donc ça malobe pas ya Ndekonanga Alvin Beya 46 ans de carrière. À 46 ans et l'okoni no batwa ko retenir na ministère na yo.
oyo lelo zalo zalate rabi non eloko kingandi na yokango epaya bukulaka Denis Ngonde. D'abord, je tiens d'abord à dire merci à vous pour votre visite. Merci Ndeko Max, merci Ndeko Alvin. Maga kimanga na ke sur lelo. Nata kimanga na ka tanga kombo. Comme na ngeza tango mingi na monoko na ye. Amen. Na souhaité en tout cas le bienvenu na chez moi. Et na zane sengo mingi komona ka ngolo nzambe 46 ans ngolo. 46 ans ya bolo nzambe. 46 ans ya kotambo na nzambe, 46 ans alliance ya nzambe. Na nzambe 46 ans ya koyoka nzambe. 46 ans na ça écoulé ça Masia. Voilà tout ce que je peux dire. Donc si nakolo mongo résumé à un mot 46 ans ngolo. Papa, pendant 46 ans oyo auto beta du solo élévation papa. Ebele babunga nzela. Mais toyebe toujours il y a des même comportement, humilité. Osa effacer secret na wezani ni papa. Bon, nga c'est pas un homme qui m'a appelé, c'est pas un humain qui m'a appelé, la personne qui m'a appelé c'est Dieu lui-même et quand il m'a appelé n'a quoi qu'il y ait une voix audible à solo langa abingo ne talandengo yuko tambola et na kotambo na obéi na voix nzambe wana finalement nzambe ko sanga confiance à cette alliance nanga. Oui na kata alliance ba close zalaka. Yango ngana zaka marqué vents et marées ba attaque ba makambo ba propos mensongers ba attaque ba nini nyoso na contre nga. Je fixe toujours mes regards vers l'Éternel, vers l'alliance qui m'a fait. Tant que tu as la cause bon, tant que tu as la politique, tant que tu as la bonne boy, ngaza na makambwana te, natala kanzambe, kat na kuzanga, kat na mpasi, kat na komiki sama, kat na mpiaka, natala la kaka kanzambe. Donc voilà ça, tamo koboye, il y a confiance dans Nzambe, komiki tsapa na Nzambe. Donc et surtout que le za mutema nanga, je crois que na banda bien, nanga pe na succès bien. Pardon, Ebele basukise babanda bien mais basuka mabe, c'est ça. Bon, je ne peux pas parler des autres. Naïbi que ngamoko. Obi comme na bien aussi ça bien. Et ça question mon thème. Parce que nous sommes juste devant Dieu parce qu'on a été justifiés par le sang de Jésus. Alors même ngai na ko je mututé mais pour ça mon thème na ça a été donc un bon fidèle serviteur en dans mon repos. Le kola na saka lubana nebete mutangaja msere za nzambe. Nengana succès bien pour nous dater lolate. Voilà, l'objectif est ça, Lola. Lola, l'homme soute. Mais Ebele, papa Max, objectif est comment est-ce que sur la musique chrétienne, comment que bon on a le liboso, bah bien liboso, bah tu comment y a Nzambe liboso pour que se retrouve. Là, je leur plains pourquoi parce que Nzambe est pas une côté à la cas Pierre, à la cas Paul. À la cas Jean, à la cas David, à la cas Samson, que sont célèbres dans le pays, sont bons, belle la vie. Té, Allah a toujours le colon. Au Banabé aussi, c'est par rapport à la mission, par rapport à plan Nzambe, n'a bon moyen mutu pour na botanaï. Totina mangato bien à ma pour na libota Nzambe. C'est pour une mission, c'est pour une vision par rapport qui est attachée à notre appel. Papa, ils ont bon thé, ils ont pas pototé, ils ont pas ma balaté. Et ça peut bourgeois ça moyoté ma pango tem tukate et ça ka moko pour le salut des âmes tout dépeuplé monde à ténèbres pour tout peupler monde ya royaume de cieux de l'homme tu es à papa c'est pas le bien de ce monde bibi à quoi ça sert à un homme de gagner toute la terre et au finish perdre sa vie papa ça va pour l'eau là et ça pour l'homme soute pour le royaume des cieux. Mais papa Denis Ngone, qu'est-ce qu'on peut garder de vous aujourd'hui? Lolo que ce qui papa Denis Ngone a zaté et lo koni nyokoti que la biso ko lo net que mais ça tout garder na yoni. Héritage culturel. En tout cas on a bien c'est à vous de voir hein. C'est à vous de voir parce que botolo parce que banze mangele karaté tout ça nini de bon. Na banini. Je ne sais pas. Batunde oyo bazala impacté. Banzem nangé consola bango esunga bango etelemisa bango esunga bango ba comme relation nzambe parce que relation nzambe esunga bango ba kama na esunga bango ba bundile c'est eux de commenter pas à moi nakolo bete manzem nangé sala bisala di moi na yo kaka nzambe ko lobanga ngonde soko miki zeli boso nanga na nzela banzem na yo lipoto ngeza la consoler et ça délivrer banzela banzem no e ko pesa bato posa ba posa na pembe nanga na nzela banzem no bato bonga mitema na bango na nzela banzem na yo bato ba kwa dorenga. Je suis toujours ce qui est attaché à mon ministère et si on a ça correctement je crois que c'est par rapport à l'impact il y a banzem de ça bon est-ce que c'est vrai ma commande ça bon ya bana bato je ne sais pas c'est à vous peut-être le beau transam monsieur Okanga
to bino bandeko nanga maleki nanga boyebi soki ya solo ete eza bongo bino boko tatola nga na tatola ndenge nini parce que nazwaka pa na nzamba lobi nanga penga na osala loba nanga le reste lap na yebite soki na koloba ndenge nini. Et différence ni oko sala papa musique obino bobeta na moma kala série ya ba mete série ya ba bino papa de ningone na ba musique ezobima lelo ya ba général différence ni oko sala différence ya exemple tu ya do sino bana peut-être le mot za comique biso ka to yemba pe to lo ma to binga nzambe tata to binga nzambe tata to binga nzambe tata ya biso pata kala Kinshasa to binga atazo ngalo tsana no binga nzambe tata na yo tata c'est plus intime que le papa que le père oh c'est comme un père mais et le mutu ya kati ezate c'est vide l'adoration. La louange, c'est quelque chose qui vient du plus profond. Je crois que louange, c'est une sensation, pour Bible, que tout ce qui respire l'éternel. Et vous avez les attaché, mais l'adoration vient du plus profond du cœur de l'homme. Où on peut exprimer sentiment, appartenance, consécration, attachement, Nanzambe. Quoi pour dire que l'homme est allé être Nabomo Yabana Bato. Et là, c'est ça, mais à mon thème. Alors, musique à Sikoyo, beaucoup plus de musique aujourd'hui est beaucoup plus artiste que lévite. Sauter dans la Genèse appelle, il y a musique est banale là. Les gens qui ont commencé à exercer d'abord ces militaires, je dirais même ces métiers, lévite. Le lévite était parmi les sacrificateurs, les gens qui étaient mis à part. Et c'est le musicien chrétien d'aujourd'hui est mis à part. Je ne vois pas. Je tente bandaka na ba mente na ba wilingo to beta makolo ba wilingo nda ba to beta ba makolo. Je me souviens où ta commune Kinshasa ti selembao ti ba makala ti ba bumbu ti ba njil no kene makolo tambu no kene na transport ngala panda mwana commune Kinshasa na bana kota zandu ba 16h30 na ba bimi ba bimi na Gombe ba bimi na zandu bozo wela bis na yo na ba mission na yo bo kanga bilamba pe baby tanu storta ba vesa minene. Bino ko bien siko kanga mo ser ko biso be saminen siko bo kende oketi bo sisi musata bo zonga boye alléluia ndeko nzamba pambola yo bo ba ko exiger mbongo te rien alléluia nzamba ba peso pe lokote pande ko frère ko be lo obana makolo banda selemba bana bumbu tindako. Ça arrive à la maison à 20, 21, 22 ans, bana bato. Il faut bonne para mango kene kaka zambi kaka kwa luzolo zamba pambola bino. Tout servant zambi dengo la bien-aimé sans ko boudé. Les musiques que d'aujourd'hui ne peut pas attacher derrière cours derrière l'argent, derrière la gloire, derrière la soukini nango na habité. Oh bien mais tout ça c'est éphémère, c'est pas ça que Christ nous a appelé. À ça que Christ nous a appelé. Appelle sur talent pour le royaume des cieux. Appelle ça biso tout pour tout ko ngombo te. Mutumoko te na kati ya Bible nzamba apese mbongo po ngina nango apese mbongo po comme lolendo ezate apesa biso toujours pour na avantage à royaume des cieux pour ba âme et ça l'attacher na ye ba talela ye ça n'a rien à voir avec l'argent. Je sais que la Bible dit que l'ouvrier mérite son salaire. Oui, biso ça finit na nzambe. Je crois que quelque part nakolo bango humblement, vraiment humblement bolimbisanga même pas to basenga mbongo nangolo nzamba apesa biso. En tout cas, ça m'a passé pour... Na évité. Tant que na poto tant la lingi, mais t'as dit que nous zonga tout ça bon. Est-ce que na que na pété pour nous la famille puis qu'une partie de famille ça kuna. Mais na que na pour na musala nzambe. Tu n'es pas que na wana papa o exige mbongo. Et l'autre côté sous mutalobi na yo o mbongo lokuta. Bata Suisse babenga batu non bata Suisse babenga no yanika oyebisa yo bata France babenga bata Belgique babenga na États-Unis kutu na zalaka Paul go bina tangaka to bandaka section na biso mbulo yo bana janvier tima so aussi ka papa ngawa na voyager neke papa tout ça c'est à cause de l'évangile na aucun commerce c'était pourquoi nous restons aux années tout en gardant la fidélité devant Dieu la consécration devant Dieu ça va font la porte on n'en fait pas de bruit. To ganga ngo pété to le ba pété na média na le rarement yo yebi ndeko max yebi mais nous sommes en train d'être utilisés par Dieu d'une manière papa incroyable mais papa deningo nando lobi que musique chrétienne eko comme commerce te ozo soutenir avis à papa na biso Franck Moulaja. Il est pas tellement là qui a le but que non, tout commissaire, tout commercialiser musique chrétienne, que les musiciens basés que concert, bon, avant bien son église, avant que 500, $800 ceux qui étaient na koyate, bah commissaire en commerce.
Donc, Franck Moula, j'ai télémé qui ont osé soutenir, ils ont contre. Papa, et là, on te dit Zanini. On est tant que nous sommes là. Nzambe tombolanga, Nzambe selangai. Si on Nzambe tombolanga, Nzambe selanga, et ça par rapport à Nzambe, par rapport à la mission Nzamba, ils attaché na Nzamba pesa yo par rapport à talent pe do apesio. Si on tant que moment, to ko nango, to tsango le ko la sujet moko ya ko ben bon. C'est ça le mal. Papa, nga so benga na yemba na son ka transport yanga ya mission na carburant na amortissement ya matériel. On est le mot normal. Moni ya mituka to mutu kona ko ya osala musala so na sim sala ngo pamulanga gloire Dieu pamulanga so popesinga te na bimata busina bimi moi moke na ko na poche pour on ne sait jamais si le pamulanga te na zo manda mu na pesa msinga belelo pamuli bisote buso tanda mo boso nganda ko belo bipo boya. En tout cas musique chrétienne et salama pour l'évangélisation et salama pour l'habit mo lucratif te. En tout cas j'ai plein de gens au basaka vanaya pesanga boy siko Nzambe yemo lole de cela veut dire que votre kota lole voit plus en bon tana Nzambe yo sala to grâce Nzambe Christ Messie to Nzambe Christ Messie to kota lola aso so apeso busala po yo c'est bon. Ah non mais yo tchara ba primo normal papa Max et les canons papa sima miko ezo kota wa ezo les canons tout monde ba conseil ya $10 10 000 francs bon et les canons non ngaza première fois bolibisanga première fois oyonde na sali journal louange na tie 5 000 francs pamba so tele par rapport à podium ezaki wana par rapport à ezaki wana ça n'a rien avec 5 000 francs na $20 bato VIP bakotaki et ça ça n'a rien avec l'argent tozo beta du so comme tu na ba $300 papa Max azawana to mona na ba concert BD pelouse VIP bon ba 300 400 ko le ka kuna musique papa Alvin nani na juger bangote je sais qu'il y a des catégories à bateau oyo ça peut être droit parce que muto ministre je m'excuse je vais y arriver so muto za ministre aza député to aza so ki nani bengse na conseil ba 5 000 francs to eza ofele eza rare poya là vous êtes d'accord avec moi na ko tient il faut vider moi certaines catégories à bateau mais ce que ma beza anine to tseka babaru wana papa bongo bateau bazana mbongote c'est ça le grand problème. On est adressé à un certain public. Mais si vous pouvez vite nous répondre aux mbongo, en tout cas nous là to failli. To failli. Na partie oyo pona ebi que voix céleste batebele balandaka pezali ezali chaîne oyo tolingaka liboto na nzeba ba solo. Est-ce que lorsque nous venons devant la face du trio, devant les créateurs, devons-nous n'est-ce pas venir na ba titre na biso na étiquette na biso na statut social na biso ou devant Dieu on s'humilie tous. Papa muto ezanini je crois papa Max oyebi réalité wana soko tie concert ofele bato ba oyate bato wana ba oyate je vous dis bon aspect nous ezali ngaza partenaire moko il y a des fois asunganga nazo louer showbuzz a pesinga mbon a pesinga ben instrument a pesinga mbon a publicité natasko dans l'entrepreneur. Tout m'a été donné par quelqu'un. N'a pas de droit d'entreté. N'a pas de conseil dans le jardin botanique. N'a pas de qui paye 5 000 francs, je crois. N'a pas de 5 000 francs pour ma cote. Et comme 2 semaines plus avant, conseil, nous avons appelé un mot. J'ai annulé oui. N'a annulé pas un mot. Ça, quand on a dit que sunga libota na nkolo, puisque excusez-moi. Na komo bengango phénomène VIP lelo. Donc bombe yoza patriarche, oza icône musique chrétienne, na lingito sunga le bota na nkolo. Bombe melbiso lelo une catégorisation, il y a ba prix na ba concert na bino. Tokutango. Na yeno. Pour la Bible il y a une forme de distinction. Ba topé ba rang ezali. OK, na si sanan. Bon, il y a une catégorisation. Catégorie A 10 000 francs congolais. Deuxième catégorie, même le VIP ango, catégorisation de ce côté. On B, catégorie B VIP $50. Ah bon? Catégorie C $100. Parfois, catégorie B c'est bazala moi Maï, bazala moi J. Biso bata catégorie Z. Auto futaki 5 000 francs congolais, nous sommes les observateurs. Ne voyez-vous pas, avant la côte en face B, mais où est Débissol sur le plan biblique qui est VIP?
nous savons que c'est un terme anglais, personnalité très importante. Est-ce que député Oyo Bengi, député, ministre Bengi, ministre, est-ce que devant Dieu, Azali réellement VIP, ou lorsque nous recevons Christ, nous tous nous devenons des personnalités importantes? Pourquoi catégorisation et comme phénomène Lelo, on n'a pas connu ça? $50 VIP, $100 VIP, Batupamba, John Famba, 5000. Maman de Ningo de Teye pas à VIP. En fait, au moins, dans la Bible, il y a une femme qu'on a appelée femme de distinction. Une catégorie de la Bible. Mais là, moi, je crois que c'est un niveau rien. Tant que tu es libre, tu es pour l'adoration, nos yeux doivent tous être tournés vers la croix de Jésus, vers et si quand on a total le croix Jésus passé ezali. Je crois que nous tous en VIP, nous tous en catégorie B, ça c'est ce qui a ce qui n'est pas ce qui est de lobby. Tu es pour l'adoration, pour nous, on a le souverain sacrificateur. On ne peut pas casser un peu ça. Je m'excuse. Moi, je crois que. Papa Max, moi, je crois que. Namuto a foutu 300, Namuto a foutu 100, Namuto a foutu 5, Namuto a foutu 1000 francs. On a ça, ils sont pas policiers, pas quota. Ce qui est africain, ils sont d'abord 5 000 pas foutu 1000 francs par policier. Nzamba Oyokaye. Nous sommes tournés vers $100 avec Christ. Je crois que l'homme moutou est à Wana. Bateau a la possibilité de foutre à 200, pas foutre à Bango. Bateau a la possibilité de foutre à $100, pas foutre à Bango. Mais les Sénégalais, ils sont tournés et ils sont ensemble. Dans tout cela, ils ont un moutou à ce la concerté, à le filtre à concert. Et ça, de quoi ça on a n'enga bon de pas ensemble pour même épisode devant trône de grâce ensemble. Na moutou à Zabo, na moutou à Nassé, d'après Bassou, la même bénédiction, on mouton à rebondir là. $200, $100, personne avantage, c'était sur le plan spirituel. Tout ça la même pied. Même salle, même son, mais catégorisation de prix. Jésus, dans salle Jésus, pas le prix, mais Jésus. C'est pas. On ne peut pas casser ça. Et comme on peut pas casser cela. On doit comprendre. Si je comprends. Catégorie à bateau, ça. Ce côté concert, il y a fait les ministres, les députés, ceux qui ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés. Ils sont moi dans Zamba solo. Devant Tangaroya, titre qui n'apporte. Moi dans Zamba Zali. Enraciné dans la parole, né de nouveau, régénéré, à yébiete beaucoup. Papa Max, ngaza d'accord na hôtel pour na nini. Ozolo ba bien. Ngana c'est concert dimanche. N'est-ce pas que non qui t'en bosso ba yé matonde avant na bima pa iwana. Fallait ba toya ba bousculer ba pongo na leka. Papa cela veut dire que sur le long moninga na quelque part na milimo ba poser belé na garde corps na comme na le lendo. Là, tu es papa, tous en mout, niveau na yena nenza matombo lié, ton dimango. Pour le second moment, tu as la garde comme le lend de thé, tu dois être sécurisé. Je sais que les gens sont là. Bah, Ange Bazali, mais tu ne peux pas tenir c'est la même chose aussi par rapport à Mbongo. Nous n'avons jamais concert pour la viser Mbongo. Au grand jamais. Bande, tu as 200, 1000, bazo viser catégorie à battre. Limite, on a un thème commun au salon. Pour la showbiz, imaginez que de nous avons ta concert à showbiz, n'a pas de quoi te faire. Non mais mangam. Nous avons des moments, présent des moments sur mangam mingi. Et puis c'est qu'azali na pesi mbot. A pesi ngambongo na foot na showbiz. Abi papa tika batwa ko to felinga papa na otsa batwa ko to felete. So te batwa ko to fele na me mangam. Malamu natia entrer par invitation. Mutu mo ta zo invitation pa nanga futa mbongo. Mais dis-moi les gens qui m'ont appelé, quelle que soit catégorie na bango, na pese bango ba invitation, ba koti au fêlé, mais avec invitation. Il faut que ça la part des choses. Merci. Cela avant, elle vient dans Maloba. Namba que dernièrement na Univers Télévision, émission n'est pas mboli bato belé, ti le bato ba kokuba na kokobenga. Mais lo mo loba ke selinga passe. Na kotala, ya on ba na débit na Congo. To memi akabatuka na cercueil. Au moins, on a fait un Nzambe boy. Bukabela été. Bopé c'était. Mais ce qu'a koufi. Talambongo. Malheureusement, même l'église, Bambongo Matanga, ils ont eu Bama. Yibamaka. Ah, y'a pas bien quoi. Pardon? N'a bien. Mbongo Matanga. Yibama appelle ma chrétien. Naba chrétien. Naba pasteur. Naba pasteur. Ah.
Pasteur a eu bon matin. Oui, oui. Comment Balier. ça? Balier comment? Balier. Comment ça? Parce que ceux qui baillent pas, on a bien confiance. Bon, on va passer dans Zambie en général. Ceux qui baillent pas, on a bien non. Et donc, on a pasteur, ba musicien, ba diacre, ba protocolaire. Monsieur Balia pe mo. Ba quel on peut ba continuer au restaurant. Donc bambo mimi ya ba matanga, ya ba nini, nyonso tout papa. Mais ba ki mara biso to ki mara na mokito zo ya repese bien confiance que wana homme de Dieu, makamwa mabe ezate mais oh, tozo kima na moki tozo koute pa na bino ke bambonga matanga elia mara papa. Obi besoin le pas chaque Congo raison oh ya kofa kote. Non non, obi quand on devait servir de Dieu par rapport à talent, puis à grâce à Nzambe, puis don Nzambe pesi biso. Tout pour santé, c'est Dieu qui nous a donné ces dons, ces talents qui a permis que tous les lever dans sa main. Mais tout pour santé, comme tu as été souka muta pe bengi so pe so trape dona. Nous allons rendre compte de cela. Bah pesi ba talent. Na oso na tongo na pourquoi parce que même salaire et puis Nzamba tuna bango nkolo le mettre tuna bango on appelle ce que c'est nango nini ce qui au moni vous a parmi les gens qui sont appelés c'est peut-être Dieu mais qui ne travaillent que pour leur ventre gloire à Dieu ce monde comme ça c'est peut-être Dieu les gens qui ne travaillent que pour une vaine gloire à Dieu ce qui vous semble c'est Nzamba aux autres salaires poète Nzamba la bon fidèle serviteur entre dans mon repos. Donc, dans tout ce que nous faisons, papa, il y a un salaire qui nous attend. C'est ça qui est là. Question sur question, papa Koulout. Merci. Ah, oubliez le bon mieux qu'on Papa, ok. Papa Denis Ngoni, Bible qui rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne n'est vers l'éternel. Tout le monde qui est sorti médiatiquement au Boussalaki concernant ma AMCC. Et frère Patrice, ancien président. Est-ce que vous permettez, vous posez la question. Autant déjà comme Mamout. Non, répondre de tes parents. Ancien président. Papa, je m'excuse. Papa, la grâce de Dieu. Papa Alvin, l'immissaire Moussa Nanzam. Posez la question, si vous avez des questions, posons à fois Moussa Moussa comme Mamout. Please. Mais bien sûr, au chanter ta question, Moussa. C'est comme si entre les musiciens chrétiens boyo kanezate papa. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, papa. D'abord, je rends grâce à Dieu pour ce que c'est le kanango. Biso zali bato parmi bato yo ba c'est là qui na vision o batonga vision MCC. To kutrengi na centre Liziba, to yokani to soluti MCC botama de botama. Tango Shabaza qui président ngala zala ki limisanga pona tan kombo na ye. Juritiste no. Le kambwango. Tabande ko baleka leka ki ti tango koma ki MCC asuka ngala zala ki te. Mais tant que glissement sali pendant 7 ans. Yango biso ancien MCC na quelques cofondateurs to yango to ba été bandeko balexi basali glissement pendant 7 ans batikana parce que bazana légalité te na kosaki te et puis faut pas en faire un problème personnel ngaza problème na motu te moko abimaki na TV ancien président de Bike. Hôtel sur combo, si vous comprenez de pour changer question pardon. Papa a limité. Non, parce que la interview ana moko ya ba misal aleka na TV le Bike. Ata kolia na bango bako tchela nga poison na ko su kolia na bango te na okuta. Papa Alvin tika makambo pardon. C'est que vrai. Maman c'est le kanango. Oui, les kele. Vous allez en bon terme. Bien sûr. Pour le moment tobi ke kimezali papa Paul Balenza azeko kamba AMCC to PC Mbote AMCC ya ba médecin chrétien na 46e anniversaire ya papa Moni bango. Ah bon ngana mona ngaba tutabuso ba ibino mona bango mona bango te ngaza ina mulili kuna na podium yo zo boya ke totamba ko mote yana na bo tamba nga en tout cas na mona gite parce na tnebe invitation pat na kutinda frère Mato c'est invitation frère Patrice c'est invitation bani muso ba so invitation ba frère Patrice bango to ba ya te ngana ebite ngaza na podium bango bazaki na mulili na éviter parce que ngana zaki na podium bango bazaki na mwa mulili yo vende côté VIP VIP te ngana da VIP merci beaucoup côté et les autres na éviter en tout cas ngana likolo na éviter parce que prévu pe bango ba mataba yemba te ezai prévu ba yemba ba mataki na likolo bango so na éviter mais parce que les locaux bande koloba bande bozolanda biso to ambi moko ba bokula papa oyo
Laisse-moi ça derrière la caméra. Papa Oyo, Azali, biso na ba mongo to bengaka. Apamboli biso na ba nzembo enzulkable. C'est dommage que na Congo ndenga za vivant boy to pambola te. Oh lelo deningo ndakufi to sauter liwano te. Ah papa lelote. Ne t'en fais pas. Lelote. Mais au mona, je donne 20 000 dollars. Moi je donne 50 000 dollars. Moi. Bah c'est pas mon likolo. Est-ce qu'on peut pas faire tout ça la kabolambo tango mutazana bomoyi? Kompa nga mvula na mvula koma yango wana. Moment mutana hôpital. Au moins surtout biso na kina, la famille indifférente. Au moins kufi ba komota peinture, boye, kinga na zuba déjeuner, nga na sali boy, bandeko. Papo asali nzambe, asala nsumba na ngadate. Makambo na zo bisabi ke na lobelake ka boloko la petit na lobelake makambo. On peut pas le bénir de son vivant avant de batailler enveloppe te pas sœur Mamonambo aux États-Unis. Instrument te pas pasteur Nzukudia na Londres. Eloko te pas maman Bidia na Suisse. Oh il peut pas maman Mamonambo na Bepumba et pas na biso kuna ni. Mbailiki ne miso lobi aux ans à lopangote. 46 ans à lopangote. Ndeko moko adi akapasa na motema. Donc, abi 46 ans de carrière au Pamboli biso. Elikananga. Neti nzembo nga lingaka mingi webi nzembo ngo nini. Longola ngai ngai na kokilisu. Ah! Nzembo wana ya faiblesse na ngai. Oh, gloire à Dieu. Kona ngai. Yone kinana. Yo batela kimia parce que vous avez que ça 46 ans. Ozu le pangote. Faut na biso libota na nkolba auto consommer banzembo na yo. Faut na yo mauvaise gestion. Faut. Ils ont non juste. Bon, il faut dire vrai, même si comme on a mis bande quoi, ouais, ça pas on fout là. Tisiko banda bana ministère nga mutu mo ta pesa nga lupango, mutu mo pesa nga te mbongo na soba lupango. Mais je ne vois pas comment ni mbongo na tina bana poto. Ni so saka ngolo nzambe. So pe nzamba simba un jour bana nga mutema simba mutema pesa mo lupango gloire à Dieu. Nzambe na vérité au salon. Et là on muteza kana za lupango te. Si on ngana sani ba pesa nga mbongo te. En tout cas na toni nkolo pour na geste papa ko ya saki ponanga par rapport à soutien à Papa ya Majab. Il a tout fait. Il a tout fait. Nous sommes c'est Papa Roy. Nazaki na Luanda benga bi papa dene komi tango nga pena tsaro boko nanga nakatami benga toujours koluto. Parce que banzemu na yo accompagner nga na foi chrétienne. To ko bossa na ote. Et je crois que nazo sanga pe entre temps ko sala ngo apona nga ite sala pe pour bande ko musu to bana bango tango akala. Ce peut-être nga za boye misu basa tant musu ndé mwana te. Tant musu ndé mwana te. Ça peut pas na ma pambola. Donc je suis là. Mukolo mutapesa le pango no zanga te ko pesa merci na misu abato. Ata o bana bomba. Mukolo mutapa pesa nga voiture ni le pango ni voiture ni mituka. Na tamona ona zana ngo. Kuluzo. Nabi qui m'a te belé ba Hollanda partir. 46 ans de carrière au Pamboli biso. Au sillonner le monde entier. Ça c'est dans le cadre évangile. Ma manifestation ndenge na ndenge. Papa Royibondo pe azo soutenir bravo. Merci Majab. Merci. Pour malamu eza malamu. Atie instrument, il pe ba podium, ba banderole, ba bâche, publicité. On a besoin de gens qui sont reconnaissants comme ça. Et puis on pesa un peu trophée. Ba pesa un peu trophée. Ya Majab. Majab. Alors, je crois que Alvin Nanga, bah mon abisso ndeta biso et moi été. Et pourtant biso et loko eza malamu. Ce qu'ils ont fait là, acte basanza mamona bango papa mbola bango. Gloire à Dieu. 46 nabi que loko la papa ro ibonda majaba. Alinga kutu boete mais pas limisanga j'étais obligé. Bien fait. Na somo un jour nenga yoki boy. Na mona ressemble le père na ma campagne. Gloire à Dieu. Ndeta lo baboy papa ro ibondo nabi que so alandi.
surtout que ça Alvin Nanga c'est un bon papa vraiment certain de Dieu alors toke siko nabiki ba na papa de malgré que le papa de Nino a témoigné ça la madame na bango tondimi yango parce que nabiki ba sombe lo pango mais yebisa biso nabiki yebisa biso non 46 ans quand même. Attends moi le pango moko soki na Bepumba, na Mbandaka, na Ilebo, na Isiro. Papa Denis. Wana koko silanza makambute parfois. Je suis allé qui bien te pas na yo. Non non non, ndabika que l'ancien gouverneur de la Kinshasa nani papa nani aza tout le monde quand na biso aza menana na Brazzaville. Nani kiso muzungu apesanga 3 terrains moko na monga fula 3 terrains landana apesanga na mato minga c'est que tant apesanga terrain et c'est qui fana que des voyages missionnaires na Suisse na Allemagne na France na Belgique na kende mutini na utana ke na sima ba collaborateur nanga fe balande nango tina ko perdre nango à part ka kiso muzungu papa nzama pamolo mon frère et c'est que ozali à part ka ye na zwa likabwa moto musute apesanga lopango apesanga ndako nanu te mais majaba osala soki mutapesinga na okoni ofutela boyite na okoni ofutela boyite majaba osala onenga ko papa botika bande baba prophète botika bande te ba osala ya botika le d'accord contre te on y a malam il faut to soutenir merci que papa obenga biso botika sala boye ko ya tuna ba caméra to le ouais to poto filmer lopango ya pas botika sala boye ko oh majaba mais papa Denis banderole affiche tout mais non c'est non c'est merveilleux non mais il faut au moins ma ben abiso ya ezana milieu chrétien au moins bazana batu na bango boisin eloko akinganda na pesi mais biso na côté église yango bato bazo sala bolamo monane bo biso to betela bango maboko to encourager bango so ba komi 17 18 amen 25 50 et rozala pe malamu mingi alors toki na si na sous émission avant donc ça micro et pas de konanga Alville les soldats de Christ on pense à peine social 46 ans lelo na vision no tango lokola moboti somi bana na balabala kabelanga barba kolala kala kala banzela kosenga ka et ça la kondenge nini. Bon, en fait, nous avons une fondation, comme la fondation de Ningonde. Il est vrai que j'ai un peu lâché par rapport à la fréquentation, il y a 60 ans au Kala. Je me suis fait tant que nous avons fait biloko, nous sommes basés à l'osso, basés à Bakato Thompson, Bakangi, Batomise, Bakalingi, tout ça, nous sachet, tout ça, nous Kala, nous avons mis un semaine, nous avons fait tout bêti, tout évangéliser, tout ça, on peut biloko yako. Yakulia na sala ngona prison makala à main de reprise na sala ngona prison dolo na sala pe na hôpital mususu pardon hôpital Kalemelembe mama yemo na sana na sala pe moi bisike bébé na usala mais le présent question ça me rappelle encore année prochaine na kozonga la action wana pe zala visible tamuso yaki na okene na ba centre sika ba chege bazali na usala ba caisse na zumbongo na suba babaya banani na sese ba caisse ba cirage na boîte à cirage moko na caisse moko ya cirage na tie ni chocolat na tie noix na tie net na tie na brosse na pesa na mwana moko mbiso ba kola kutu kisko ba pesa nga témoignage nango et papita qui a dimanche dernier parmi mes invités nanga ba veuve na ba ofele nyoso oyo pasteur de la foi que je salue encadra kuna na CFC oyo ya kinkole tokene kinkole oyo kinkole na oyo ya nini kinkole na oyo ya njili kimantseka changu nyonso baveuve na ofele à part bakota ki concert bamelaki baliaki ndenge bainvité au point VIP à $20 et puis bon baliaki. Donc, pour la différence avec donc, nous avons et puis moi aussi, directement, j'en profite pour encourager. Et je crois que c'est très très important parce que il y a un domaine où on a un diplôme, il y a un brevet d'assistance sociale. Je crois que l'année prochaine, le 28 et le 29, on a moins l'année prochaine, on va approcher pour nous conseiller par nous, nous avons évolué par rapport au domaine où on a
koassiste bato baza bademini mpo eza très important ye solobaki ete nazali na nzala olesaki nga te nazalaki eloko kolata opesaki nga te na kosala yango na baproche oyo nasenga conseil ame nzambe apambola bandeko nyonso ozolanda biso aya momo bozwa tozoseka aya koseka parfois esengo te esengo ya pasi tolingana ntango toza na bomoi tosalisana nalandi élément batinga mama moko boye bozwi etonda ye meke meke mais ntango abeli à comprendre que tout est vanité. Mbongo ekoki kosomba liwa te, mbongo ekoki kosala eloko moko te. Lelo oza milliardaire, ozali millionnaire, nzamba peso bozwi. Qui sait peut-être que nzamba engaki ozala bénédiction pona moto songolo pakala. Qui le sait? Toke na suka mvula de la même manière que tomi bongisa pona ba famille na biso, tokanisa pe ba veuve, tokanisa ba orphelin. Et surtout, ils n'ont pas demandé la étiquette. Nebi ki belé na poto bosala ka même na Kinshasa boko bana kosala ngo nzambalo la kozanga te ko pambola bino. Papa mas avant nazongi papa Denis Tosuka na biso roy papa Madiabu azo sa misala malamu makasi koleka ndenge papa oti o témoigner question ce que o kezongi na tout moment na mutu nanga et là que et là scripture moko chrétien ba chrétien ne bazakuna et pourquoi baninga ko sangisa ba chrétien te na kati net que ba journaliste chrétien ba communicateur chrétien tozo monka ke ba oya mokini nde bazo salisa et pourquoi pas que net que ba ofenina partage ton pesa net que na fait ya mbula boy et ça il y a un chrétien chroniqueur chrétien papa Max Menga ba journaliste chrétien bazo lela ke ba ki pa ba onte mais bazo sangisa ba oyo to benga net que ba oya mokili quoi. Comment vous trouvez ça papa? Et là il y a ba chrétien bazo salisa ba chrétien promotion ba chrétien mais il travaille avec ba communicateur ba païen ya moki et non ba chrétien. Pourquoi ba éviter abiso na bino? Bon tant ozo ba réponse mo bala moko obi posa nzambe zali que tous parviennent à la connaissance du salut. Tous. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, il n'a fait que quiconque tous parviennent à la connaissance de sa côté. Quiconque croit en lui, dans quiconque là, c'est-à-dire que yo zana kati, nga zana kati, Chayer moi zana kati, ndeko na biso azape animateur lokolanga, mais il y a pona peut-être filière mususu, branche mususu azana kati. Moi je crois que le moment viendra. Le moment viendra, bajabe mission boy, je crois que yo sunga bango ils vont suivre, tant mususu bayebi. Certainement bazape na ba conseiller le moment viendra parfois ba kufungwa baba mbalo peut-être toi associé ba to bois ka pe misu na ngambo oyo to bois ka misu na ngambo oyo to bois ka misu na ngambo oyo na silisa mais le moment viendra ta mususu pe ba bois ka misu na biso ba otoza na évangélisation par les médias mais laissez-moi te dire une chose bon na bino boza la ban papa est-ce que papa si tu na me intervenir problème sous ces années amoni biso autant évangélisation par les médias souvent on est incompris on est incompris na ba message na biso na ba analyse na biso qu'est-ce qui se passe là na Kinshasa soko pesi un point de vue contraire les caméras le ba les soko pesi un point de vue contraire frère Max a mona mabe Alvi c'est ça pour toi subir biloko na oui na télé au sali analyse au moins to ce débat VIP ana obi que débat est silité to sali grand débat heureusement que évangéliste aza open mind mutoza open mind était ayuko silika le problème monsieur Zali que certains avis certaines considérations certaines de nos analyses et c'est pas ça bato mususu te ya vraiment le comme CP d'abine ne bango te et pourtant je crois que humblement par la grâce de Dieu de cause à la paix bénédiction monene na ba scripture rebelle za na Congo. Pourquoi nous Dieu nous a mis à part pour l'évangélisation même na katia mboko ba journalistes chrétiens que nous sommes to salu kulu toza to sa musala munene ya ko accompagner évangile na mboka na biso to sa musala munene ya ko accompagner baptiste chrétien en tout cas na mboka oyo mais malheureusement qu'on se le dise mingi tant bato akomi ko basani ba bosa na kande biso
c'est ça malchance toza na ngo za que non bato so ba komi kuna na sommet basani ba bossel ba journaliste et chrétien mais ce que j'aime aussi Dieu ne nous abandonne pas. Et là qu'on a CP la Dieu ne nous abandonne pas. Nous il y a des artistes patriotes même Koulou Tuneza nous on l'a pas accompagné dans Mambouébélé. Tellement il n'est pas Aza Lelo Aza Aza Lobby Lobby mais il y a des artistes au biso tozi na album à Liboso. Album ne kaka Liboso wana to bandi. Biso to le kanaba TV. Mais le là to bengi aoyambo sute aoyambota. Aoyamba ote. Mais bada ba o ya biso. Mais bazali ba o ya biso. Donc, l'Ikambouté, nous devons bénir l'Éternel pour cela. Il y a un temps pour toutes choses, pour toutes choses. Mais par rapport à Madjabou, ce qu'ils ont fait pour la patriarche de Ningonde, personnellement, nous bénissons l'Éternel. Merci. Bateau bâtir le instrument, bâtir le podium. Namona ki ba banderole wasuka na obimba ebe sanga mbote obimba bo banderole pese mbote obimba bo banderole non seulement na Kinshasa même kuto ya Mwanda voilà, même il a intervenu. Donc papa Roibondo nous bénissons l'Éternel pour votre partition dans l'évangile et spécialement pour na musala ya beaucoup la cannabis de Ningonde. En 2 semaines d'activité. Peut-être nous avons 50 parcelles. Il y a des gens qui sont bossada. Ana compte awa. Azana compte awa. Azana compte awa. Azana compte awa. Batumso au monde azana 150 parcelles. Pierre au Saranate. Na ma campagne déjà 7. Na Gombeza 3. Ba ko yebse obi ke na masina poza la nango. Ah eh. Il y a la kaka et pourtant il y a des gens au bazo luka. Si cette émission est à l'interpellation pour la moko na biso to linga na tanto za na bomoi to salisa na qui sait peut-être yo nzamba pambolao nzamba peso ba finance pose ali pamboli pour la ngani peut intervenir par rapport à question posée et par papa Max au monde et l'homme tezani moi je peux pas vous apprendre votre métier et okoyamba muto après sur information ko yamonga bongo traiter information malam je crois que ce que ba minoko deningo na sara boye approcher deningo de Paul Kambo moto à lobby ce que ça penza conforme la réalité ya makam yo mutape sur avis moko boye to yo ke likamo boye tu ne parles pas à la source pour avoir la vraie information alors bon on va commenter et ce qui va faire défaut et quand tu dis des choses aux gens mensongers sans venir me voir en tout cas quelque part papa Moussa na yo salité on va vérifier information à la société au comme déjà mabé parce que au comme déjà nuisible si on a kawana tous les autres informations aucune à société et comme déjà mabé pas traiter comme le voilà mutoboko problème je pense que bato vérité mais il y a ba chrétien il y a ba chrétien ba lingi ba vérité c'est ça le défendre il y a ba chrétien mais ce qui n'a ils ont besoin de flatter papa moi ne tozoloba ils ont John Fambaza caméra Alvin Zalanga par la grâce de Dieu tous les gars à une école primaire tous les gars à école primaire tous pas ta certificat ou notre wana cause à l'époque et puis toi bana nzambe tu ebi ko ça analyse puis ko vérifier information problème est ça que mbalami na milé na biso ba chrétien lelo awa question na yeza pertinente ba okomona bo soutenir de quoi comme par exemple député ba nommer yepé fonction mo songolo pakala mais na mboka na biso pour azwa bana nzambe o bana service à communication tia bango te ah bon ngamo na bato banga biso na bona lo bango ayabe mission c'est ça le problème pourquoi mi balé pardon pour mi belé zali yo omona mutu na musika yo ka bato lo ba pona ye o approcher yete yo zana par exemple na exemple papa Max ozana centre mobo ozo ba ofele otia bango esika moko tamuso na ba veuve otia mo esika moko tu prends soin d'eux au foudre même ba classe donc scolarité na bango so s'occuper nango mukolo moko to komela bandeko wana bandeko nani bo sunganga po ete to soutenir ba ofele je m'excuse o komela bango nanu te comment ko juger bango il faut maintenant moi approcher bango tu l'as écrit une lettre nga avant par exemple na kene na majab j'ai écrit une lettre papa Roy singa nena j'ai écrit une lettre officielle j'ai adressé à Majab
Comment l'être pas Majab? Comment l'être pas Boyo? Comment l'être pas? Sans que tu réagir, c'est là où tu peux prendre un avis au et pas juger. Merci beaucoup, papa Denis Ngone. C'est la fin de notre émission, papa. Tu vois aussi cette émission beauté. Et dans la moine, les qui n'ont pas mais wana za moine. Oyo azana concert le 28 décembre. Concert où ils allaient organisé par l'église La Bonne Sémence, Bostre à Paris. Ils ont organisé concert le 28 décembre à Paris. Ils allaient dans l'église La Bonne Sémence. Il y a pasteur Charles Bostre Bameko, na PSP Maman Mamimbote. Moi, nanao comme on est la femme Tamar, Oya Kende. Qu'on livrer concert, qu'on a message ni noko le bana bande réunion sto bazola na pour concert. Pour un concert il y a le 28 décembre. Bon, na senga bana nzambe ndeko za kuna femme Tamar za kuna. Beaucoup de concerts, beaucoup de adorer Nzambe longo konaye parce que c'est pas son nom qui serait élevé, c'est le nom de Jésus. Bible bien était tamoko tomola mwana moto isika ndebo oyeba oye azali. Je crois que à tous on a un problème kende kuna mkono ozonga solution. Nzamba pamulo c'est 28 décembre. Bokende na Paris sika concert à femme Tamar ezali Nzamba pamulo bino. Entre-temps, dende ko Max Alobi ngamoko 46 ans nga pe sili boete. Maman femme Tamar à Paris, ngamoko le 28 awa. Le 28 décembre. Le 28 décembre, le 29 décembre. Le 29 décembre. L'obni na olongwa na kene matadi pour nous préparer un don. La festivité 46 ans nga, etika na 2 jours. Il y a manifestation et célébration. Le 28 décembre na Mwanda, na salle polyvalente, il y a hôtel Bevio. À partir de 18h, il y a gala d'adoration. Toko adorer, toko yemba, toko lia. Mutalobete kolia za. Donc on peut na bisika ba tsebi loko. Biloko za wana siko entrée za $50. Normalement bagala na ngoma sala ngo. Musaka limbo biso ba mo. Tout est aux ala. Ngamo na kene na hôtel na bana siko 4 fois déjà restaurant bango. Rien à faire. Na ndenge mona poto. Alors c'est samedi 28 décembre. Toza notre Bevio na salle polyvalente d'Amango soirée de gala avec votre frère Deningo de adoration, louange, célébration Nangolia de 6h de 18h à 21h entre ça $50 à Pamba. Nyos na 4 VIP hein. VIP bien sûr, gloire à Dieu. Bon, il y a Atongi. Papa, moi je crois que $50 à Pamba pour ce plat. Le 29 psycho. Le 29 est à partir de 14h. On est à 7000 francs pour nous battre. On est au bord de plage. Au bord de la plage, pardon. Au bord de la plage, quand on a moins océan, tout est podium, tout est bien instrument, tout est lumière. Tu vas adorer, je peux adorer, je peux adorer. Sauf que tu as battu entre, tu as sécurité entre océan et battu. Pour te ce qu'on peut passer au commandant, c'est le dîner de nous sacrifié battu. Ils allaient 7000 francs na $10. À battu news, non, il vient bien. Papa m'a dit non, papa le fin. Sauf que bateau bazana Kinshasa. On nous que Nabiso, Tolongwa le 27 décembre. C'est quoi le tosali boy? Na bien aller retour Kolongwa ti Mwanda. To calculer ngo na hôtel na yo pendant les 3 jours. Donc le 27, le 28, le 29. Pour le 27 au contango, 27 na 28. Et ça 3 jours. Na kolia na yo mi konyo so mi sato wana. Na concert au kokota VIP wana. Na koyema pemeni na océan na plage. Na océan ils a $200 pour nous kolongwa que ne kuna de côté na mutuko même si tu kuna c'est $200 so ko kota no VIP té au seleka ya plage ils a $160 nous sont vendus au calculer bien ils ont bon hôtel ils ont bon transport de to tchongo un chiffre $160 $200 mais kolongwa ils allient vendredi na 6h du matin de Tolongwa. Beaucoup t'en as ma total entre ma combien transco nani coordinateur qui retourne ba renseignement to que sur to louer bisu wapi. Non, ba robenga ka numéro. Numéro nga so ba pesa nzela no pesa numéro. Numéro nga dali 089 91 03 106 plus 243 89 91 03 106. Les mêmes choses ali 081
077 46 21 081 077 46 21. Bon benga popo soit potoko louer bis c'est pas batendre bako basala l'inscription na mon papa voyager bis et ça on a voyagé mon papa ça OK kuna auto nzambe aussi pela mingi. Merci beaucoup papa Denis Ngone programme yangwana awa na Congo bisenyo to la wana les 28 les 29 na papa Denis. Le tout les 30 hein les 30 na ton donc le 31 au fête nangwa. Kitoko papa et kuna na poto je crois mais que papa Max Azana papa Denis Ngone ngana déjà le 25 na Zolongwa na Rosana Paris na concert ya maman Femme Tamar, où ils allaient organiser la jeunesse, il y a église, la bonne sémence, Bostra, le 28 décembre, na Paris, na 17 chemins de vignes, Tokutaniwana, Bunzame, qui t'a loué mon amalope, na la Femme Tamar, moi-même, na Rosalawana sur place, et Rosala bien ma il y a des ningone, tout le monde a souhaité l'émission na biso. To sololi, to lobi mingi, to aussi ces émissions boyete, to tikeli au temps papa. Au bandi koyemela biso banzemu na oyo ko toucher bandi ko bazola na bana mbeto hôpital bakomi na suka akanisi eleki bango papa bani bamisala mabe atravers banzemu na oyo soki oyo koyemba bandi ko babikisa maka le temps que bamema guitare s'il vous plaît ezoya ekozala bien makasi papa de nous les bazoya na guitare mais papa liboso lorsque vous avez des musiciens à Mikolo, na bino ok, to participe na ba concert na bino ozoye ma papa bande bazo za lobiko ndeko na hôtel azo tika masumu ndeko azo mela masa atiki vi ya kindumba am eza sauvé miracle ba guérison ezo pesa papa mais ba concert ya Mikolo papa tozo monra loyengo ye na loyengo bimi na loyenge sans que ba signe mori salama ne bi besoin besoin ba que voici les signes qui accompagnent ceux qui auront créé mon nom. Bon en tout cas ngana na ebi ngate et ça ça pas mon relation ça on a nzambe ce que mon relation mais là mon nzambe je crois que bibi nzambe 24 louange à peuple naé ça veut dire que nzambe qui to sala moi je veux pas comment esika oyo intérêt nzambe za mili koloba intérêt nyoso est-ce que ni comme on est sur aller lever le colon nyoso bibi te tango ko tombola mwana moto nde boyeba oyo azali quand on dit boyeba oyo azali boyeba tazali akangolaka abikisaka apambolaka alongla na pasi pe abi au conseiller mitema na bato. Donc moi je crois que si quand nzambe bazo kumisa mandenga solo ndeko lukaka kumisa nzambe na ndenga solo lukaka koyembe na nzambe na ndenga solo o de nzambe ndenga solo nzambe kitosana. Merci papa papa na tikelo autant je dois vraiment ma séquence ya banzemu ya Denis na corde git au samedi na tikelo autant bande ba prier na ngona ndako na ba hôpital ba bisika bazali ba prier na adoration tout à l'heure là le temps que papa nous sala bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana onto ya koloba kenzamba boto kwa Yesu sapi elongo na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich na filo moko ya motema ya Bivens de homo depuis Londres na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston na maman mami Mbunga Nzama lola amona pe amona maman Cécile Chika motema papa Emmanuel et maman Cécile Chika motema papa Lumayala na Ottawa ma petite sœur Sarah Yoka motema papa na biso Cédric Lulendo depuis Québec na Canada bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya koloba kenzamba boto donc voilà quoi ba fête ngo bozana posa ko pambola biso bobeli biso na contact wana za bien makasi équipe ya la Céleste zawana ba maman mami Mbunga ba na tout le monde ba oyo que vous séparez ça na biso ba fête yango e ba travailler ba na posa ba fêter pe madame donc ba caméraman ba monteur ba ni au pamoli biso et que ça bien makasi na numéro na biso en plus 243 85 28 651 46 toujours c'est la papa bobo ça n'appelle au féminin partage ton pété et que ça bien makasi ba fête yango papa Max Azawana na bana ebeli makasi ko leka toujours na posa bana ba fêter bien tina contribution na autre filmant to l'accessibilité ndenge bana bazo fêter nzama lola bobosa na ote donc voilà pour le temps que papa azo bongisa guitare bonzambe ekitana loye mon adoration et que ça la bien makasi donc bobosa na ba programme na biso tena c'est bon on y va ofuta nyongo na ngai osilisa mapasi na ngai tina nini na nyokoma osio nyokoma po na ngai nakomi na suka makasi esili ngai
pesanga loboko na yo salela ngai ngolu na yo Eli na masabatani kotika ngai te mosikoli na ngai lisungi na ngai kouta na yo kuna na ekulusu Yesu yose ekoki mpo na ngai nazwa elonga salela ngai ngolu na yo aba papa okokisaka yonso mokano na yo ekokisama mpo na ngai longola soni na nga kausa bapota na ngai mongola likambo na ngai salela ngai ngolu na yo natali pembeni na ngai bato mabe bakofuluka ngai nazali ya yo likambo na ngai eumeli tala bakoseka ngai balobi otiki ngai motema bateliki bien nani ayebi ya ngai na yo tongo kotika ngai te 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 kotika ngai te. La salle polyvalente Maman Albertine est désormais à votre portée. Votre nouveau cadre idéal pour vos événements avec une capacité de 200 personnes est là. Vos fêtes de mariage, vos collations de grades académiques, vos anniversaires, vos réunions politiques, réunions de famille ou d'église, voici où organiser ces événements dans des conditions optimales. Nos services, le protocole, la sécurité, le parking, le DJ, la chambre pour les mariés, le service d'achat boissons, décoration et autres services traiteurs. Chez nous, nous vous assurons également une salle de sport avec une séance de 3 fois par semaine, le tout pour un abonnement à un prix très abordable. Notre adresse, 12e rue industrielle, sur l'avenue Fifi Body, numéro 15, dans la commune de Limété. Vous nous trouverez juste après l'usine Mortadella. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 81 082 80 48 ou plus 243 81 92 63 744. La salle polyvalente Maman Albertine. Venez passer vos week-ends en toute quiétude. Venez donc célébrer autrement vos manifestations.